pote na oyo nyonso esalami mpona kolongola litio kofingama kotiolama oyo tofingami mingi na kati ya famille oyo mpona liwa ya ndeko na biso me topesi kaka nzambe merci. Maman Chantal ou Baksa Liloba. Lelo toye kotia Pierre Tombal tolingaki edéroulé boye te po mbotama ya ndeko na biso ezalaki le 23 août lelo eza le 26 toye kaka mpona kohonore ndenge mémoire na ye mais oyo nyonso etikali bokoyoka bokolanda na batelevizio mpona festival monene oyo eza organisé na ministère mpona kosala mpona ntina ya Mama Chapeau. Balobaki asali mingi mpona mboka oyo balobaki mabe mingi mpona biso topardonne bango. Yaya ezalaki nyonso mpona biso, ezalaki grande sœur, ozalaki mama, ezalaki nyonso. Lelo toye kotala yo biso moko pe te, toye kotala yo na bana na yo oyo yo otikela biso lokola mokumba lokola groupe mpona kosimba kaka kombo na yo. Ozalaki nyonso ya ngai okenda otikanga omema ndambo na nga mama nayebi te naloba nini okosengoka apesanga makasi pesanga courage oyo ozalaki nango pesanga makasi oyo ozalaki nango mama parce que nazokoka te ti lelo mpona koloba bosolo okenda na ndambu na ngai natikala ndambu mama nazokoka te s'il te plaît sunganga mama pesanga nyonso oyo okenda nango camarade tobengisi bango te mpo kamwa manifestation moko elekaki totala soki banani balingaka ye tomonaki bango te bainvite bango babengi bango baye te surtout bana basi ata motu moko tayaki sanse yango tobengisa bango bongo ndenge na Pierre Tombal nde bakoya balinga baya na bango kaka te yango tomonaki inutile ya kobenga bango banda Mama Chapeau akufi ti ndenge tokomi lelo oyo toye kosala Pierre Tombal artiste basoutenir biso même pas na 100 francs. Tout ça n'est pas on a besoin de famille de moto sali makambo nyonso eza famille de sali bolingo exact ce qui bolingo ezalaki de makambo mingi bazoka français. Il y a 2 ans na tout ça qui on a moto ça mais on a vu ceux qui sont venus et là bato to stand tout ça penser même pas que ba roya bayaki et na bato to kanise ba ko ya o to s'attendait ki ba ya mais ba yete mais o to s'attendait ba ya te ba yi on ezalaki bongo mutasangisa biso moni ke non to mona ka chaleur wana ezali bon donc a chaleur to kende ka biso moko polo azande ko na biso so eza pona biso to sali yango te pona bato Pierre Tombal to sali yango te pona bato sali pona ande ko na biso on doit faire pour lui quelque chose pour na grandeur na yo biso to koki on to salaki Mama if love is crazy love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie
ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya kokanga ya makasi modèle nzamba débloquer ngo na yeba kiteke kozana na bopete boy vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que nalinga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis nazana faveur et pas ya batou tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots 3 mots fona kanga mana eloko mobo nokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kanga maso nakanga sikoloki kanda mais siko likukuma eza te noloba nanga normal osekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwananga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwananga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwananga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani olobi nango mwananga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badélivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale Et voilà, fidèles téléspectateurs, des Canaïbes, Sakibino, vous allez éveiller, vous allez pour l'andabiso de partout. Nous allons pour célébrer 2 ans, il y a Mama Chako, Atika Biso, les lots, des moments où nous dans la place des artistes. Nous avons dévoilé plaque nae, et pas y avoir bato balobaka mingi o famille ti lelo plaque te toyesaki bino bozela 2 ans bomona nde tosalaki célébrant 2 ans ya Mama Chako lelo sikoyo nde toza awa toza na place des artistes tozolongwa po tokende sikoyo kodévoile plaque ya Mama Chako elongo na famille na ye nde toza awa na place des artistes topesa na maloba ya papa Patrick. Bonjour maman Lelo. Se présenter dans bandeko baotala ngai Chako moko ya ba Chako moko ya ba mwana mais mingi babenga nga Miché comme on a nga na zwa mais o ba ebinga binga komba Patrick mais maintenant babenga nga Miché, je suis pasteur yango wana présentation na nga yango wana tozokende wapi batesote baliba yeba lelo eza mokolo dini eza pe nini ezosalema lelo eza mokolo yo tozokende ko dévoiler Pierre Tomba la maman tobaki après 2 ans de tosalango et yango wana 2 ans koki yango on s'est rassemblé pour na tokende na bisiko bakundaki na métropole tokende ko dévoiler Pierre nae c'est ça moni présence à batuni tozali na libota mobile. OK, donc tozokende ko dévoiler Pierre Tombal. Donc Pierre Tombal, ce qu'on appelle des artistes, tout le monde plaque ya Mama Chako ezate. Na ebité ceux qui sont remarquer en. Ouais, tu remarqué en OP parce que tu as dit total là, tu as dit avant to kende kuna toya awa, total la penene ezalaki mais on a malheureusement tu es to kuti plaque ezate. Ben bon, tu as évité pourquoi ezate, tu as évité pour un unité, bon. Pour ezali sika na bango. Maman il fallait plaque na ezane place baninga nyonso to ezali. Bon,
ya ezate on sait pas pourquoi nengeni ne salemi bon toi pe na moto ouais peut-être comme sous des ordres des alaki ou bien makamde ba chege en plus pe yango to senga vraiment na ministère na gouvernement ou bien ministère azba zwapena qui se base zwapende loko en charge ba longola ba ni comme une place moko eza sous approprié malamuté vraiment ça et ça les sous-bienté et eux ils place la fierté d'artiste il faut garder bien bâtir bien et ba pesa bato baza na mobilité à battre yango dans la bloc on est ça tout le monde va plaquer ben les atis à battre monsieur ezati tout le monde qui va plaquer qui coller mais longoli qui a enlevé ça on sait pas parce que ça des ordres les ali bon qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup. Tous en la place des artistes et tous qui sont si na nécropole, tous qui sont dans Sabino, bazo dévoiler Pierre Tombal ya Mama Chako, makele les aiki mingi, Yves Pan, miraki amvo. Makele les aiki mingi o Pierre Tombal 2 ans, baba ki 2 ans, ne boboni famille. Basa na mpe makele lete, ba beleli na mpe mutu te, ba sengi pe lisungi te bango moko famille, ba lobito kende na biso moko to ko dévoiler Pierre Tombal ya ndeko na biso pote, bomona quand même. Musala basaleli ya na bango musala basali mama na bango ndeko na bango to sape na actrice na ye awa o pe batikala na groupe. Bonjour. Bonjour. Vous se présenter? Merci nga kombo nga Landrine Kerr. Donc naza présidente ya groupe ya Mama Chako Académie des Stars International. Nous s'adresser pour les autres qui ndeko sala dévoilement ya Pierre Tombal. En tout cas, il y a Koloba Mingi vraiment ils ont merci à la famille parce que ça les effort na bango moko propre effort il y a bango moko il y a ko valoriser ndeko na bango oyo batino so ba négliger ki batino so ba beta ki kara mais bango moko balakisi ki aza vraiment ndeko na bango donc merci vraiment coup de chapeau na famille il y a Koloba vraiment Mingi zate parce que à suivre. Merci beaucoup moi Liloba vous se présenter. Bonjour, comme on a Wivine, naza disciplinaire na Académie des Stars et à Mama Chako. To pesika merci na famille parce que balobi matin et pas ba voisin ici la kanango. Mais pas ba famille penza oyaye etikalaka. Donc famille la kisi azala ki penza ya bango lelo ba sepeli ba honorer to so ki ne nécropole pour nous dévoiler Pierre Tombal na ye. To pesina nous merci na pasta. On a papa ina tikala papa maman pour na biso. Pasteur Patrick. Donc au plus merci famille chaque mobimba en tout cas merci vraiment na eloko oyo basali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozo longwa déjà à la place des artistes tozo longwa déjà poto banda ko kendeti na nécropole poto la Sabino Pierre Tombal ya Mama Chako actrice comédienne monene o famille na ye moko bande ko na ye moko baluba honorer et ça là quand même dit bien commentaire pour ça exact j'espère que tu es déjà. Ah oui tu es déjà. Nous avons commis déjà prêt à aucun de toi nous allons battre ba ko calmer battre ba ko équiper donc c'est bientôt là tout est déjà. Merci beaucoup. Merci. À suivre. Mbote na bino nyonso bozali kotala biso na super promo merci na Yves Pan Miraki vous cameraman na biso o azali ko kamba biso awa toza na place des artistes et pas yoa te kokutana na famille Chako Mobimba tozo kene nécropole pour na ko dévoiler Pierre Tombal ya Mama Chako o famille na ye lelo pena balobi to balobaki nanu tolobaki 2 ans balobaki tozela 2 ans et Mama Chako koka bongo to sala nyonso bomonaki to lakisa bino célébrons Mama Chako to célébraki ye na ndeko na biso Jipen Kabongo et lelo tozo ke desko na nécropole pour dévoiler Pierre Tombal na ye elongo na famille na ye mobimba totiki bino kolanda lolenge nini ekolekela lolenge nini kosalema TV za radio te TV nde boye baka bilili nyonso merci vraiment na Yves Pan super promo tozo ke no matana ba bis comme ça to ke de ti na nécropole. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Zamba lolo azosale naipa na yo bananga monisanga loboko na yo naipa na yo. Bonjour chers amis internautes de Balandignon sur Super Promo Télévision. Toza à la place des artistes, Lelo Mkolo, il y a Mama Chako, ou à côté ici 2 ans, Tozo Kende Métropole, Pona, Olongola, Pierre Tombal, au Bandekonaï, Basalele. Mais Likambo, il n'y a pas si Toza, li à la place des artistes, Bapla qui a Baninga Mususu Yangoyo, et Zaza Awa. Likambo, comme Pla qui a Mama Chako, et Zomo Nanate. Il y a président pour de chasse, Yangoyo. Il y a papa Nabiso Lutumba Simaro, Yango. Bapla qui a bandeko ebele eza. Il y a papa Nabiso Ramazan, Dadi Kitambala, Yango. Papa Nabiso Kwedi. Bapla qui a battu ebele eza Suzi Bantu, Bapla qui a battu ebele ezalim. Mais Likambo comme pla qui a Mama Chako, on a place des artistes et zo monde dans la tête. Toebité, place des artistes comme place des phasers. Comme place de désordre ou comment toujours battre dans Mboko. Talandeti awa. Et comme dans Benoît Bafazer, tala. Et c'est au temps d'Abilamba, tout le monde kudu soda et moro azoboa ka boaka to éviter désordre et koti mingi na Mboko. Toujours battre ezapona nini. Place des artistes. Et comme dans place de désordre, baplaki ya bandeko mosusu ezomona na te bazotanda tozoye bate mboko soki ezani esiko place des artistes bakokokanga bakokobongisa yango te tozoye bate na mboko soki eza nini tala nde place des artistes nde komi place de désordre esika salite bino bozomona nde bazobwaka biloko tozoye bate na mboko soki ezali nini tozoye bate na mboko ezali nini tala désordre na place des artistes. Désordre et l'équiming à la place des artistes. Salité, tala. Salité, place des artistes. Et comme Esika Singabilamba, tala kuna. Place des artistes. Et comme Singabilamba, place des artistes. Esika Baster Bazalaka, place des artistes. Esika Batebele Bayaka na Mboko Soko Ye. Et là, il faut mon la place des artistes, il faut mon la victoire, il faut mon rond-point victoire. Place des artistes, et comme Sika Wenze, des ordres, Tozoye Baté Lamboko, place des artistes, sécurité, Koko Zalate, Siko, Tozoye Baté Bakonzambo, il faut bon qu'il y ait une solution. Ba milieu mo basta on a bise belé bunga Lamboko, ba plaque na bango ba déposer kango awa. Tozoye Baté des ordres dit à quoi? Beaucoup merci à Kalamu. Bougumestre ya Kalamu Papa Moussala no yangoyo Bougumestre ya Kalamu Moussala no yangoyo place des artistes et comme salité place des artistes comme Foulou place des artistes comme place des phasers tozoye bate Bougumestre ya Kalamu il faut qu'il y ait une solution na place oyo tozali awaka na place des artistes bino mo bozo monde désordre et bona boé Tozo Zakaka toujours awa pour nous salara musala. Comment ça? Allez, montez vite, on passe. La photo en haut. Ngala linga kita ya kofana nini tie. Akomi wapi Yesu? Leki anadini na tinda die.
Banda wana openda ye la dit ko yaki la mwana ezaki ndelo ba kia ko. Ya Olivier pe papier. Chocolat au lait na Porteur camionneur de l'Afrique australe affecte négativement le commerce entre nos deux pays et ceux de notre région. Il a identifié les principaux défis, notamment le non-fonctionnement des frontières 24 heures sur 24, la congestion et le retard dans les processus de dédouanement, la multiplicité des checkpoints, les délais longs qui sont de plusieurs ordres. Le ministre du Commerce extérieur a proposé des mesures contre la suppression du parking forcé ainsi que les frais y associés.
Cache le masque, cache le masque. Déjà un attaque à ce déjà que Dieu vous bénisse. Samba Pablo Labino. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo yo. Azo sale, naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na zamba lolo yo. Azo zamba kabasa molwe. Azo salila Yeso, salilanga Yeso, Yeso. Alléluia. Yesu azana kwa mwana. Komba bana Yesu. Komba bana. Tiro. Yesu na mingi na tatu na Yesu. Bana mingi na tatu na Yesu. Napena tatu na bonsambe na yo. Yoka bosenga na nga zambaka masaye. Yoka shishe na nga ye zambaka. Na ye na bapasi na nga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga kosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Dans la Bible, il s'en va, s'en va. Dans la Bible, il y a personne qui a fait le s'en va. Yes, mon connu, bato bakolia pe na sima na ngai. Yes, mon connu, bato bakolata pe na sima na ngai.
yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apamboli ngai yeso yeso apamboli. Fidèles téléspectateurs, nous annonçons que nous sommes na place des artistes. Tozoya Nécropole et Païwa puis famille Chako et qu'on dévoilé Pierre Tombal au bassin la maman Chako. Tout comme déjà awa et Païwa puis bakunda maman Chako. Tout puis ça et maloba et pas à moi na à Kambabiso na kata lo sambo. Tokagimis Tobondeli. Oui, éternel notre Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Merci, toi qui nous as gardé notre départ ainsi que notre arrivée. Voilà, nous te disons merci, Seigneur, pour ces grands jours qu'on voulait, Seigneur, visiter notre maman, notre soeur, notre petite frère, notre enfant. Seigneur, ô Dieu, qui nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, ô Père, voilà notre présence encelée pour venir le visiter et le rendre, Seigneur, ô Dieu, les hommages qu'il lui mérite. Entre tes mains, nous recommandons toutes choses. Seigneur, notre Dieu, prends le contrôle de toutes choses. La Bible dit, Seigneur, ô Dieu, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Elle nous a quittés et nous qui restons, Seigneur, ô Dieu, nous te disons merci. Nous recommandons tout, Seigneur, ô Dieu, qui va se dérouler entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Et nous finirons toujours à te rendre grâce. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tozo pesa maloba et pas responsable de la famille. Aloba moi liloba. Nzane luka kuluba te. Mais napesika nzambe merci.
nzambe oyo apesi makoki mpo tosala ye ndako. Maman Chantal ou Baksa Liloba. Nzambe azwa lokumu mpo te na oyo nyonso esalami mpona kolongola litio kofingama kotiolama oyo tofingami mingi na kati ya famille oyo mpona liwa ya ndeko na biso. Me topesi kaka Nzambe merci mpo alobi na circonstance nyonso toyebaka kokumisa ye. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 lelo toye kotia Pierre Tombal tolingaki e déroulé boité pour mbotama ya ndeko na biso ezalaki le 23 août lelo eza le 26 toye kaka pona kohonorer ndenge mémoire na ye mais oyo nyonso etikali bokoyoka bokolanda na batélévision mpona festival monene oyo eza organisé na ministère mpona kosala mpona ntina ya Mama Chako balobaki asali mingi mpona mboka oyo il faut basalela ye organisation d'ici mois de novembre bokolanda bapublicité bokolanda na télé bokomona oyo ministère ebongisi mpona ye mpona kohonorer kombo na ye bainvité bakowuta de part et de d'autres mpona koya kohonorer monene na ye yango tolingaki date oyo eleka boye te toya komona ndeko na biso mpo asali sikoyo lelo eza 2 ans oyo atiki biso yango wana topesi merci na bato nyonso oyo bayebaki na kopesa biso makasi oyo bayebaki na kopesa biso courage ke ezalaka toujours bongo mais na baoyo bayebaki ke balobaki mabe mingi mpona biso topardonne bango nzambe alimbisa bango nzambe ayokela bango mawa mpo balobi libanga soki ebeti moninga koseka te mpo oyebi ya yo ndenge kozalela te yango wana toye kopesaka nzambe merci mpe toye kotala ye nzambe azwa lokumu topesi Maman n'y pas abakisa. Yaya ozalaki nyonso mpona biso ozalaki grande sœur ozalaki mama ozalaki nyonso lelo toye kotala yo biso moko pe te toye kotala yo na bana na yo oyo yo otikela biso lokola mokumba lokola groupe mpona kosimba kaka kombo na yo ndenge oza koloba na nga banda kala ata ntango tovandaki oza koloba kaka ke Ker nde akozala présidente soki naza te yango wana naye kolakisa yo cœur
ye nde atikali kokamba groupe na yo. Papa liloba nini koloba? Komolanga papa Molenda. Biso famille monene, famille biologique. La papa Wemba, après sa mort, nous sommes regroupés. Bana basi, bana mimbali, ba cousin, ba cousine, nous s'engagons en association pour s'assister chaque fois qu'il y a un problème. Problème la malheur comme problème il y a bonheur. Groupe wana association wana est dirigé par Nangai qui est le président. Mama Chako Diala azaki vice-présidente nanga. Le roi Tiki Biso toye ko s'est incliné ici quand to bombaki le reste de son corps selon les coutumes et les us ya biso bantu. Azalaki monument, azalaki une école na famille à la théâtre. Atiki ba génération et ba génération ou ba kolanda style naï. C'est ce que je suis venu dire un mot. C'est quand on bombaki nous autres naï. Merci beaucoup. Merci. À vous passer. Nani Ker. Papi. Bakisama liloba. Mama. Ozalaki nyonso ya ngai. Okenda otikanga omema ndambu nanga mama. Nayebi te naloba nini. Osengoka apesanga makasi. Pesanga courage oyo ozalaki nango. Pesanga makasi oyo ozalaki nango mama. Parce que nazokoka te ti lelo. Pona koloba bosolo okenda na ndambu na ngai. Natikala ndambu mama nazokoka te s'il te plaît. Sunganga mama. Pesanga nyonso oyo okenda nango. J'espère que bomoni émotion ndenge ezali libota eyaki maboko pamba te eyaki na maboki mambei ba jambe de fleurs mpona kodépose ya Théo okoki koavance. On a fleur en âne. On a fleur en âne. Casse beaucoup de choses. Ah, toi aussi c'est. Tu qu'est-ce
ya te yo yoza mokolo na kati ya famille Chako tomoni boye kaka famille mpona Pierre Tombal tomoni baartiste et comédien te boassocie bango te to bobengisi bango baye te mpo bakomituna to bato bakotuna tomoni bacomédien te nayebi eloko nini nakokoloba te omoni lokola tozalaki lelo toreporte lobi toreporte ezalaki mpasi mi mpo toregroupe bango mais na assurance ya madame la ministre ya culture alobaki mpo biso tolingaki tosala yango bango nyonso tozala alobi bomitungisa te mpo toza na eloko moko tozosala ya monene mokolo wana nde tokokende biso nyonso na baartiste nyonso na bino famille lokola bosi bosali baprogramme boreporte mpe mingi bokende kaka bokende kotala esika ndenge bobongisaki mpona ndeko na bino mais ntango événement ezosalama nde tokomema bango nyonso tokoya na bango tokoka kotala ndeko na mais boinformaki mpe bango te en tout cas tozalaki déjà na programme toinformaki bango déjà ntango tobandaki mpo tosala yango mais ntango bato bayekolo bango baza mibale awa bokosala nanu ya yaya te eyaleki te na tanke yaya nanu mosali yaya te yango epertiberi biso makambo nyonso mais lokola ntango tolingaki tosala tokendaki nanu na ministère kotuna bango lokola ministère assuraki biso bomona mpasi te bokende bino famille yango wana tomonaki ntina koyebisa bango su te lokola ministère yemoko kobengisa bango mpo bamosusu baotuna ata bacamarade na ye oyo azali kotambola na bango bongeki quand même boinvite bango bacamarade tobengisi bango te mpo kamwa manifestation moko elekaki totala soki banani balingaka ye tomonaki bango te bainvite bango babengi bango baye te surtout bana basi ata motu moko tayeki sanse yaki tobengisa bango bongo ndenge na Pierre Tombal nde bakoya balinga baya na bango kaka te yango tomonaki inutile ya kobenga bango mama te yo nalingi nabakisa mwa question moko ya moke Pierre Tombal ya mama Chako aza icône na mboka na biso ya théâtre oyo esalami bino ka famille propre effort na bino motu bosali Pierre Tombal obi te baartiste babakisa ye mwa 100 francs na famille boza collaboration mpo bosala Pierre Tombal en tout cas banda mama Chako akufi ti ndenge tokomi lelo oyo toye kosala Pierre Tombal artiste basoutenir biso même pas na 100 francs tosali na effort na biso moko famille nde moto esali makambo nyonso eza famille moto esali eza dire à quoi baartiste basoutenir bino ata na 100 francs te becompre bango nde bakoyeba okotuna bango artiste eza comment okotuna bango biso toyebi te mpo ata tomonaka na famille so moto akufi mwa cotisation eyalaka famille tele biso bana mama kulutu mwa enveloppe na biso yango esalamaka ezalaka te moto oyo akufeli nde akende kotuna bino akende kosenga bino te bino moko na bolingo bazalaki nango na pasi na motema oyo bazalaki nango akamba ya ndeko na bino nde bino nde bokoya na quelque chose même un 100 fois que signe symbole na biso tokundi ndeko na biso yango basali yango te mama te yo bacomédien baartiste bazolando na ngonga oyo nde mozoloba message nini okolanse kotuna bango message nakopesa bango kaka bolingo mpo eloko nde sotikala biso bolingo eza te soki bolingo ezalaki nde makambo mingi baza koavanse batia bolingo na kati ya misala bango bakomona ndenge bakopampa eloko nango yebisa bango kaka yango mama te yo nangi na siko okolanse message ya suka nde botie Pierre Tombal baactivité nini so etikali mpona mama na biso mama Chako activité kaka moko oyo nani oyo ministère ya culture bazosala flyel mama Chako na bana banosaki yango mokolo tozalaka na morgue basi banosaki yango nde eza activité ya monene oyo tozozela d'ici quelque temps. Merci beaucoup. Merci. Toyeba nde nini boye kaka bino mibale bana groupe académie o mama tika boinformaki baninga te to boponi non toyebisa bango mais lokola ezalaki brusque pasteur abenga biso ka lobi bato nyonso bapesaki baraison na bango keno misu misala misusu boye misu mpe babali baoya toyebi te baye retard biso tosi tokomi koto misu mpe ya tokomi deja baobenga biso donc tosi tolongwe bakisani wevini botikali na groupe boye kotala Pierre Tombal na mama groupe bokosimba yango na maboko eumela to lobilobi ezalaka epanzani obien bokozongisa pena kombo ya mama Chako ezonga pena na mito ya bato epanzana te parce que liboso nzambe aza na contrôle
vraiment eza passé courage na bino grand frère paza à moi interview par rapport ya nyonso elekanya. Bonjour grand frère. Ouais, bonjour papa. Na maman chaque tobakomona toujours le devant. Tobakomona toujours le devant. Conférence membre tozalaki mpona inane maman chaque tomonaki obengisa ba comédien ebele bayaki. Siko lelo jour ya Pierre Tombali ya maman Chako. Tomoni ata comédien mon côté au baya accompagné de kona bango la dernière mère quoi ba longola Pierre Tombali. Les a dire à quoi? Ba confusion kaka ya ba famille na ba comédien et compréhension ba mbongo tous en ndenge grand frère. Non, pas du tout incompréhension ou quoi que ce soit, mais parce que avant tout, avant de ça, tu as un ministère et tu as dû soumettre Kawana par rapport que tu as déroulé Boété. Mais on nous a rassuré que le ministère a chargé à benga comédien par rapport à l'organisation au Salabi que non ministère lingaki et salamate à Bilokola que aussi botier Pierre Tombali botier pegi bedats. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Bokende bino bokende bosala au cré bosala et vous allez visiter et le bosala qui après par après on va voir qu'est-ce que nous on pourrait faire pour rassembler toutes ces choses bandé comme Soussoana, c'est un peu ça. Bazaki au courant, il y a Pierre Tomba, il y a Maman Chako. Bon, la Pierre Tomba, Maman Chako, donc Maman Chako, elle était vraiment comme si on voulait parler, elle était abandonnée, abandonnée par les siens. C'était, on peut dire ça en sorte par rapport à ma conflit et les kaki. Et tout le monde a dit que non, tu trouves qu'il y a un route bien, pose à qui bisoté moutou, tu as dit que tu sangisango, tout le monde a dit qu'on a biso Niclette Lelo, elle avait fait une grande effort. Il y a eu des comédiens surtout. Par rapport il y a 2 ans, tout ça qui n'a moto. Mais on a vu ceux qui sont venus. Et là, tout ça, pensait même pas que Baroya, Bayaki. Et là, tout ça, il y a autre s'attendait qu'il y a, mais autre s'attendait qu'il y a, mais on a dit bon, on a dit que non, tout le monde a chaleur ou nezali. Bon. Le roi chaleur to kende ka biso moko polo azande ko na biso. Biso eza po na biso. To sali yango te po na bato. Pierre Tomba to sali yango te po na bato. Sali po na ande ko na biso. On doit faire pour lui quelque chose pour na grandeur na yo biso to koki on to sala ki. Bino famille. Biso famille to sali yango za te to sali yango po na non. Biso famille yango to monta famille a sali yango biso pe to mon biso mo to ye et to ye ko tala ye to tande to lo ba tiaki de nezali yango mon présence na biso na isikao. Grand frère ba comédien bazan vraiment musika na bino ezate et compréhension ezaki ton maman chakwa kufaki liboso famille na ba comédien ezaki benda bika eza pona bongo tende basundole bino charge nyonso ya ndeko na bango at. Bon, on peut dire dans les combines trop la pega bongo yango pe to mona so pe ko kimate to bunda na te to wela na te o mona ozana souci ya ndeko na bango biso sali oyo famille a ro sala pona ye o peso bandeko na ye pe musuba ba famille artistique na ye ba modi basala pe ya bango tant mieux eza pe mabete za rapona mais biso to mona ke to suki awa to sali to ko sala et puis bon mais soki bango ba za musika na biso pour biso pe en plus pe que non na théâtre biso penda to na kati wana te bon yango to mona to esala biso ba cité to so se déranger na to mona ngoya normal ezara na ngo bongo. Souvent, on comme sous batota, nous sommes des comédiens qui sont famille, des comédiens qui ont sa cotisation, des comédiens qui ont partout par là. Bino famille, tant que comme prêtre pour nous ça la makambu ya ndeko ko redima, famille tenu les devant pour la mbongo, ba musu ba yo côté la bino ba city, bo fongo la nusu, bazala mbongo, ba kotika na mbongo, ezaka di à quoi famille artiste atiki biso be compréhension makamba ba mbongo. Et qui dit ça, tu peux me citer, ni Babima qui peut belé, tu es bien mon grand frère. Tu es bien ma maman, ni Babima qui est belé. Et ça dit à quoi? Bolingo, amour, on a la compassion, bon, et ça qui n'a bien noté, n'a pas de artiste et comédien. Non, même pas pour Nambo. Tu dis ça, avec les artistes, on n'a pas discuté vraiment pour l'argent. C'est tout simplement l'incompréhension, Moko et Salemaki. Et l'homme sous le monaki, et l'homme sous le moni. Na ba o ba lekaki liboso na bino
tant bino beaucoup tenango voulait maintenant arranger des choses dans les manières que ça les mabongo te. OK, ils a système où ça les marabongo. Parce que beaucoup bouka système on a été aussi dans tes fait bino ngote pour changer système moko na système ou na système moko. Il y a bino bino bomona ki ba erreur ça les maki et puis c'est incompréhension mais ils a dit pas na mbongo pendate to yela mbongo to la ka ben incompréhension et tout ka ndenge zalaka là c'est bato bazaki belé. Ils ont incompréhension parce que nous sommes des humains, bah compréhension, nous avons lobby A, yo qui ont B, lobby C, yo qui ont D, et boti maké les mains, ils apprennent un bon tende to pour tanaïna ba andeko ba artiste mususu. Association ba artiste comédien pesali, mardi bola sembe la retourne la bango te bo ke sa Pierre Tomba, okoye bisa bango nini na ba programme pour totika. Bon programme na ko bisa bango, j'ai rien dit, vraiment zara que non, ba lingana baza bomoko ba continuer so baza na bomoko ba continuer aux bomoko wana so ezate basongisa ngo basangana parce que l'union fait la force. Bible lobi na biso même la Bible dit l'amour supporte tout. L'amour a pas à la patience, l'amour a pas de l'arrogance, bolingwe bombara nyonso couvraka et couvraka mabe. So bolingwe ezali mabe emonana te. So bolingwe ezate ne mabe emonana ka ebele pe makambo kenda ba liboso te. Merci. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Domba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu,
bisenga senga nzamba lole nalemi epi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi mpe bisenga senga nzamba lole ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Sawa fako le sawa fako watiti shina nsambi watenzelela watiti shina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.